Ya solo bandeko balandi lingala news lelo vraiment ezali bongo mokolo ya misato ya mposo tozali na yango wana tozali ona na ndako ya bantoma o ezwami wapi na commune ya Lingwala kasi mingi bakomi tuna soki toyei apenza kosala nini bongo lelo ezali bongo likita ya bantoma wana ekomi ya mbala ya mibale uto mapono miwa ekolo Congo démocratique esila bongo kosalema kasi po koyeba nde lelo ni bakokundola na likita ya bango na kolinga ngai na bino tokinde bongo elongo tina ndako ya bantoma komona lolenge ni makambo makotambola kuna bongo tosukisa lisolonga na bino tokota na Honorable Bati Tchouma, elle vérifie les pouvoirs des élus de la province de l'Équateur. 13e commission, c'est la commission. Mais oui, mais les phénomènes Ngoulou, vous connaissez. Quelqu'un peut siéger mais n'étant pas député. On doit vérifier. La gestion commence par la vérification. On doit vérifier qui vous êtes. Hein? Alors, la qualité de tout un chacun doit être déclinée. C'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, vous allez parler de ces pouvoirs-là. Et quel sera le sort des autres qui sont encore avec des personnes? Non, tout le monde a le droit de réclamer. Ils peuvent réclamer, mais bon, ce qui va changer, ça va changer. Vous n'allez pas changer les premiers de la classe, les deuxièmes et les troisièmes dans une liste de 12 personnes. Vous comprenez? Tout le monde a le droit de réclamer, même ceux qui n'ont pas été votés ont le droit de réclamer. Et nous savons aussi qu'il y a ceux-là par erreur matérielle, erreur de communication, se retrouvent députés. Donc l'erreur est humaine, c'est pourquoi si celui qui se sent lésé a droit de faire recours. Mais bon, il faut avoir les nerfs solides. Hein. Et on aura des pouvoirs personnels. Non. Qu'il y aura pas de Toute personne qui va prononcer le nom d'un Ntsing sur la liste, il est déjà maudit. Lelo lokolo ezalaki mokolo mwa kobanda misala pe na misala miango ya lelo penja ezalaki kosala kolakisa na biso lolenge nini tosengeli kokende kotala misala ya na ba sous commission pona makambo matali ko sala oyo babengi na lompoto validation ya ba mandat ya ba député na yango président okondi ya oya azali kokamba assemblée nationale lakisaki na bazali na kati ya sous commission lolenge nini tosengeli kokende na ba chaque commission na commission pona kotala ba dossier ya honorable député oyo baponaki ye koyekola yango pe tokabwani bongo sima na mikolo mitano nde tokokuta na lisusu pona koyeba dossier ya moko na moko en attendant kozelaka nano cour constitutionnelle. Bon bateau je préfère mélanger le lingala et le français. Mais bateau batindi biso po. Batindi bino pona bobundela bango yo lobelaki babola classe nyonso. Même ba riche o bazaki na pasi yo lobelaki bango. Siko to moni bino awa. Komba wana tozo tune kozala kaka to mona eko changer. Et sans ekoti mobulu. Et sans ekoti mobulu lobi nini? Et sans ekoti mobulu, ça veut dire batipo nyonso bafutaki eloko moko te na mando elegaki. Bino moko bolandi basala eloko moko te babomi mboka. Vous ne serez pas entraîné par la roue de l'histoire du Parlement. On sait que si quelqu'un est ici, il oublie la base. Bah, écoute bien, ceux qui n'avaient rien et qui sont venus chercher, ça, je vois, c'est leur problème. Moi, je ne viens pas chercher ici, tout le monde me connaît. Au contraire, je viens apporter quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas cité certains Richards qui se sont noyés ici. On n'a pas peur aussi, vous, un grand porte-étendard des pauvres, de la population de votre base, n'est pas connaître les naufrages ici? C'est-à-dire? Parce qu'on ne peut pas citer, mais on connaît certains Richards. Pourquoi vous ne voulez pas citer? Bon, en titre de leur respect. Non. C'est quelle chaîne? C'est News. C'est News. Non, Basile et Zachary, il faut le dire. Dans un parlement, ce n'est pas pour mentir, c'est pour dire la vérité. Moussala constitue un PCBISO. Comme député national, tout ça, Moussala a voté la loi et contrôler l'entreprise, le service public de l'État pour Mboka Keneli Bosso.
tokoki koloba lokola na lopoto bakolobaka objectif na yo a na parlement eza comment na koba mosala na salaki pour bénéficier toujours de la confiance de la population. Mon la population congolaise a commis très politique. Na bato batangi mingi te. Akoyeba oya asala mosala malamu, ou asala mosala malamu te. C'est pas facile. On a une élection oyo utukoleka. Bato mingi bazaki na mbongo ebele. Même la population a kotala. Oye na mbongo alei, oye na masanga ameli, biloko alei, mais yemo ayebi ndenge osala. Po ayebi moto na moto ndenge osala mosala. Sikolo kwa tozongia il faut kosala mosala malamu po osepelisa bato oyo baponaki po ozonga kasi na likita ya mokolo mwa lelo nini bayimboka bakoko simba te bosombitini ya kipenza ote lelo ezalaki pour la validation à pouvoir te c'est-à-dire ba contrôler biso nano ndenge tozali bamona moto na dossier na ye soki mikakatano ezali te engebene na mibeko ya l'état constitution na loi électorale. Et puis tout banda musala, tout ça côté programme fraudeur tout ça, il faut passer là travail à contrôle les actes contrôle administratif on a voyé ba yo tu vois puis na circoncision nini zalinani voilà ngani mona pesi to yaki poto sangana pona koluka lolenge nini to komisa ba commission oyeko tala makambo oya validation ya mandat ya ba député bazalaki eli alors ba commission na etiami lelo pe musala yango ko banda lobi yango musala to banda ko sala ekosala mikolo boni kosala mikolo mitano na suka mikolo mitano wana to kozala déjà na ba élément nyonso lakisi ke ba eli bazalaki réellement eli pe mandat na bango kozala validé ozalo bakosuka koyebisa bandeko ba ilingala lingala tolobi na bango toyaki mpona bango tozali bapepe na bango mpo mosala na biso ezali kolobela peuple kotala lolenge nini mibeko ya mboka ekokosunga population mpe kolandela makambo esengeli mpona kocontrôler exécutif po ete nkita ekabwana. Bon, ce qu'il faut retenir, l'expérience on n'est pas avec, ok, ce n'est pas inné mais ça s'acquiert avec le temps, ok. Et aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes qui ont, comment dire, qui sont entrés dans l'Assemblée nationale et ils vont faire preuve parce que nous avons l'intelligence de notre côté, nous avons l'innovation, le courage et aujourd'hui ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la jeunesse qui sort dans les rues. Ce ne sont pas les vieux, ce ne sont pas nos pères, nos aînés, c'est nous qui nous sacrifions dans les rues, c'est nous les militants, ok. Et aujourd'hui je pense que non, la jeunesse doit être récompensée au même titre que nos aînés. Parce que nous avons fait nos preuves sur le terrain, nous n'avons pas été cooptés, mais nous avons mérité, nous avons été élus, nous sommes les députés élus, c'est-à-dire nous avons fait nos preuves auprès de la population. Et aujourd'hui, nos aînés doivent comprendre qu'ils doivent nous laisser aussi la place pour pouvoir faire notre expérience. Bolobo suka bimbele bongo bandeko balandi lingala news tokoyebisa la binote bantoma lelo bazwaki mokano ya konongo moninga o azali pembeni na yo koyeba yeso ki azali nani otali na kombo otali pe na photo oyebi o penze ezali ye ya solo penza uti na etuka oyo esika baponaki ye bongo mosala yango ekosalima bongo mikolo mitano kasi biso tokotika te tokolanda likambo yango po toboite badongola miso baya kokosa biso suna ndako ya bantoma ya biso wa ekolo Congo démocratique pambate ba ekolo Congo baleli penza mingi lokola biso la bido tezali elongo botika la malamu tokolanda bango malembe na sima kino sima mikolo mitano po koyeba ndenge ni mosala yango esalimi botika la malamu.